Bonjour bandeko, soyez les bienvenus à la chaîne à Maman Lydie. Là, il y a une recette oyoyo. Il y a dongo il y a vert. Dongo il y a vert na poisson. Poisson na biso il y a macaron, quand tu peux poisson au solaire de bien à Thompson. Il y a ngoyo. Donc na poisson na biso déjà awa to za na dongo na biso. Tito soko tito kati. To limite za mingi te to na uina so ya mukie eza na mukie mingi te to na uina biso ya mukie to na aubergine so to kati to na bicarbonate na biso eza ya vert mungo to cha mungo mukie to na bagwa légumes na goût ya poisson mungo pe ngoyo so ye kokite to chama mungo mukie do to chana mungo ndambu fese mais na ochama nyo to ndambu to sana matungulu na biso ndembe na de pilipili that all simple make it top. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we have a new recipe. You can see how we have okra here, you can see here, and we have fish. We have fish, we have okra, we have aubergine, we have oil, vegetable oil, we have a bicarbonate, we have salt, we have fish seasoning, and then vegetable vegetable seasoning. And here we have onion, spring onion, 2 chili. Red and green. Simple is nice. Thank you. Ya ngoto balona njungu na biso to tiepe to tie aubergine. Put aubergine. To tie ndembe na itungulu. Onion and then spring onion. Tuche guna biso. Tuche ndambu. Tutepe mungwa. Ndambu. Chili. Tuche bicarbonate na biso. Bicarbonate na jeka lutu moko ya café. Bicarbonate na biso angona. Tiens au moni bicarbonate sur le tiers après on poisson na moi le monde na autre mungwa afina choma ya moto with my fish. Add some salt and then I'll add hot water, then I'll find some na njugu na biso na tie mai ya konskoyo eto kapena ozonga na bino. I add water, I'll leave that to cook and I'll be back. Siko yango monde za kana apena tie huile mukie bo ina joki tega huile mukie esili eto kasiko nyani ba ule bele na biloko te yango ezotoka toka noza na panjambisi na chambisi na yango ezotoka mone dongo ezala vert yango yo ezotoka matie sikoyo fish nanga na tie poisson nanga na logo de ba bien send I take the bone away and then I put my fish. Tikito watozonga. Ngona mabu na sipi ngota. Na bloka vert ndani kwa sipate. Dongo ngozo kutoka. Mo dongo ozaka zei. Olinga
dongo zete donc ça dongo za ze yango ya ze o ale ga ole dongo ze yango recette na neve recette dongo ze d'abord kasi bone ko tan chaîne ko yango bande ko yango moni ebeli dongo na ngebeli dongo eza dongo eza ga ze o ale ga ole dongo ze yango eza ze eza vert yango yo na fini pipi na ngate au final pipi na sa na ko bana bana ngaba ko le yango donc dongo de azei yango walinga dongo recette dongo azei et na sa na chaîne ngate na dongo me azei oyote ta la recette au resepela vraiment yango o na zei penda yango yo bo meka bo resepela eza kitoko na simple kitoko tomate potite lo mo to bomeka boko sepela bo panga ba seduka ngaba sabakisi bomoni ya zai simple bomoni ngeli po wili mingi tena nganga wili mingi tena biloko wili pe mingi na biloko za bete bona santé yango guys, you can see here my okra and fish is done. It's so delicious. You can see here, so delicious. Try that with fufu, everything. You be like, if you like my recipe, you can share to everyone. Bandeko, so spend la recette na bandeko. Beau partager, beau chaba j'aime et ça va bien. Dongo ya zé ya vert. On va en bas. Dans la dongo on enchaîne, mais oh il y en a des côtés. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne Maman Liboza des sites de recettes et beau partager. Bisous. Bye.